Naza mwana Biela, naza administrateur na marché à Biela. Tozo senga na gouvernement na Gentili Ngobila a renforcer biso la police au Bayesika na Biela ba osala malamu me ba moke abakisa biso effectif ya ba yebele pour musala. Bito moni lisusu kulu nango na nzela. Bango moko bayebake soki bakangi kuluna bapesa ye etumbu oyoyo esengeli na ye po bamisusu oyo batikali wana batika po soki bango bazobimisaka bakuluna moye mpe kuluna esila eza te ezalaki seke tobaloko wana sese me sikoyo ebimi mutu nyonso akomi kokanga ata mwana mokie ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Oui, salut à tous nos chers abonnés de la Yabiso Podcast et chaîne Oezo Pesa Makambu Likola Makamba Lobi Podcast chaîne Oezo na ba meilleur Ezo yela bino mamba kitoko chaîne Oezo cartonné Lobi chaîne Izaka Kamoko Yabiso Podcast. Bon continuez toujours à commenter, bon continuez toujours à s'abonner et puis bon continuez toujours à liker. Et voilà tozo mesiko wapi tozo mi na commune ya Kimbonseke précisément na quartier Biela. Et si qu'on voit population les balobi trop c'est trop, il y a pas de moyen. Thème topé sujet na biso alelo tozo ko aborder phénomène kuluna. Et si qu'on voit tracasserie comme makasi insécurité non jamais vu. Donc population isolée là. Pasi likola pasi. To yebite est-ce que phénomène kuluna oyo et uta wapi kuluna za nani source nango et banda wapi pour que lelo to sibir ba peine boy et voilà to ko découvrir ango ko tuna pe na ba moka ba sala nzambe ba meka pe ko talisa biso nana kuluna oyo uti wapi est-ce que eza problème eza finance eza problème eza social topé physique topé spiritualité nde to ko yebango juste après ba image et bon wapi na ko saluer ba boss nangai et sika bozali c'est moi bien votre humble servante Chada Diavita autre maudit moi Sinzambe et voilà tout moni pe papa na biso comme Moussali ya Nzambe liboso na biso vraiment akomeka ko décortiquer les biso nanu na likambo etali phénomène kuluna et à ko se présenter pe na kombo ya église na ye voilà to poussani vraiment. Mbote papa. Oui, mbote, merci. Kombo nani? Kombo nanga Prophète Prince. Ah oui, biso tozali vraiment micro ya biso podcast et lelo tokiti pona ko beta kaka lisolo na likambo etali phénomène kuluna. Tozo ebate papa, to sala nini, to s'en sortir comment? Et tant qu'un homme de Dieu, mais quand on kotali sa biso yambo ete o meka vraiment ko fongola dossier na biso, tokoki ko yeba église kombo nini et puis on se présenter vraiment identité na complet. Oui, comme nanga Prophète Prince Mitoko, naza Moussala Nzambe, nakati ya ministère de la délivrance comme l'église, et ngamo naza représentant légal, nakati ya vision. Et toza sur Misani, na commune à Kimbanseke, na quartier Biela, et adresse na bichoza Misani 62, et c'est par là que nazo Evrewana. C'est ça. Oui, merci beaucoup. Et papa, vraiment, question aux apenza intéressé pour Nango. Papa, tu m'as dit, prophète prince, Kuluna Zanani, disons. Kuluna, c'est tout un phénomène spirituel. C'est tout un phénomène spirituel. Donc, et bandi banda na Bible. Et c'est là comme côté oyo les actes concernés soit vie sociale parce que ça bato mususu oyo bazo za vie à mabe mais ba ko kosala mabete. Bazo conduire vie na bango mabe mais ba ko kosala mabete. Donc premièrement, eza eloko moko eza spirituel. Lokola eza spirituel yango zo tinda ba jeune na ba dégâts, yango zo tinda ba jeune basa mabe ba calé soit un peu ça. Eza problème moko eza spirituel. Oui, merci papa. Lorsque le baiser problème est spirituel, oui, to comme on appelle. Donc, comment dirais-je, ils ont un vous, tout le monde peut dire, mais à quoi qu'il faut utiliser pour que à détruire jeunesse, pour que l'eau comme la mouise à la terre. Tellement qu'ils sont spirituels. Ils ont une source moko au bon, ils ont un batama au biso to yebité. Oui, ils ont source moko qu'ils ont caché parce que ban baza toujours mi balé. Surtout dans Galates chapitre 4 verset 31.
on remarque que bazolo babana bazolo nous ne sommes pas des enfants d'une mère esclave, nous sommes des enfants d'une mère libre. Donc kuluna eza bana oyo bazo se représenter na ba espèce mibali. Donc c'est-à-dire bana oyo ya femme oyo ya Agar na bana ya femme oyo babengi Sarah. Et bana oyo ya Agar lokwa baza bana ya femme égyptien. Et kozana kati Égypte ezo signifier biso biloko mabe kaka basi na mabe ba makambo mabe. Mais bana ya Sarah oyo babengi Isaac bazo signifier image ya promesse. Et banana lokwa baza différent au mona même toza ana kata kimbanseke au mona toza na kata kimbanseke mais bana musu baza na kata kimbanseke awa basala mabete baza na kata commune oyo eza reculé mais tellement baza bana oyo ya femme comme Sarah banana ba osala mabete mais bana oyo baza bana oyo ya Agar yango mona bango na basino wana ya mabe ya kwa kuluna kokale batu kotelemisa batu komela masanga makasi c'est tout un esprit oyo d'horreur bango oyo ko pousser bango na kata ya mabe yango mona même na Lamentation chapitre 5 verset 7 au mona toujours bana bazolela eza phénomène moko tellement spirituel bana bazolela bazo ba ce sont nos pères qui ont péché et ils ne sont plus là. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Donc, le cas la bana mutubazo lela, c'est qu'ils ont le loko moko boyo oyo avant que comme la bana, ba papa mutuba déclenche chacun, ba papa basakana ba maman. Le cas bango mutuba déclenche chacun alors douleur wana yango ndizo qui tapa bana et yango wana toujours mona ba réaction na ya kulona. C'est un peu ça. Oui, merci. Si je comprends bien, Isa, donc souk se bani non na baboti na biso, bango nden ba créer ba douleur au biso bana lelo to koma mwana simi licheti. Lorsque maman aboti mwana na eto amemize minaye pendant 9 mois na libumu. Et après cela abimisi mwana na ye et ayoka kuna mwana simi macheti, ayoka kuna mwana komiko papa batu donc en tout cas et ça la rapasse na moboko li. Donc ndenge papa uti kotel sa biso, ndenge na comprendre donc eza ba boti na biso, ndenge basali que biso lelo tokoma na ba difficulté tozo kuta nango. Oui papa, merci beaucoup vraiment. Alors bon on dit tozo mona ba kidnapper, oto mona ba bimi lelo. Est-ce que bango pe ba banda kaka boy na phénomène ikulu nango bezo ko so maté quoi. Ezo ko so maté, est-ce que ça vraiment babanda kana kikulu na pour que lelo ba comme ba kidnapper ba sala ba dégâts oto mona lelo eza baza quoi? Oui, eza toujours base à la réalité à source. Et makambo to mona lelo e banda nango lelo te e banda nango kala enlèvement. Et si je me rappelle bien à l'époque à Mobutu, il y a le président Mobutu, lorsqu'on était encore des enfants, tu remarques que bazaki ko yiba même batu mingongo ba gorge tout ça et to côté sous na moment moko il y a lelo et comme barin tu vois donc ezé loko ne loko zo mata niveau par niveau ezota la pétan. Parce que l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 dit chaque chose à son temps. Et tout comme ce qu'on attend, il y a qu'au kidnapper, n'importe comment bout de qui temps, il y a Oyiba Mungongo, le loto comme il attend, il y a qu'au kidnapper, le loto comme il attend, il y a Barin, et ça toujours normal. Mais normal, c'est parce que c'est un problème spirituel. Donc, et là, quand ils ont tuya, otoko sala na minute oyoyo, ba maman ya malamu ba protéger banana bango. Et loko leki malamu so na en Samuel chapitre 1er namoni Anna azalaki mwasi ya mabe. Anna azalaki mwasi ya mabe parce que tout moni Eli aloba na nini alangwe masanga. Donc c'est kazaki mwasi moko oyo apesa ki vini na ambiance. Mais moment lorsque kokaki Anna ekofanda na église et Anna azwaki mwana malamu parce que Anna azwaki mwana ne na kati ya prière. Et lorsque azwi mwana na kati ya prière ayeko tika na kati ya temple. Et loko eza mabe ba maman ba tika bana wana kati église. Et le lo yango wana ba dégué salama. Bible zo bana biso na Psaume chapitre 121 verset 8 soki yawe nzamba bateli te ba bateli o ba ko batela ba obatela na pamba. Donc maman koko batela mwana te parce que za makase. Et loko o maman koko sala na minute oyoyo ezaka kozwa Samuel na ye apesa ye na kati ya temple. Parce que moi, nous batiki na kati ya temple, alors ça dégâté. Moi, nous batiki na kati ya temple, alors calé mutute. Moi, nous batiki na kati ya temple, alors yiba muninga na été, parce que le loba no ba ke ko bomawana, bazozo ba reina bango tout ça. Bango ba sepela bazozo mbongo. Ok, bibezo bana biso na exode, mbongo makila et sukaka na makila. Le lozo mbongo ya makila zo le sabana yo, ozo sepela. Mais lobe esukani.
même bakulu nana bazo kali bazo botola mbongo muto kya muninga obotoli lobi wana pe bana no wana pe ba okuta na kama be ba réalité nzo na source mais quitte à moi je compte que yo transmettre un message na Kimbanseke et na population zolanda biso na kati ya moment oyo en tant qu'un homme de Dieu et loko eleki mutuya ba mama balongwa no na vie ya loyenge balongwa no na vie ya bar balongwa na vie o anazalaki nango et baya na église batika ba Samuel na bango na église et résultat mabe et zalati na kati ya parcours na bango parce que ba ko batela bana bango te ba ko bomba bana bango te mais à travers prière et kolongola mwana danger à travers prière et permettre te mwana akale muninga ne mwana à travers prière et ça te que mwana asa muninga ne mwana mabe c'est un peu ça comme message. Oui, merci papa. Vague oh, vraiment, en tout cas, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Est-ce que ils ont causé ils ont dépendre peut-être na social, topé physique, topé spiritualité. N'abi que spiritualité déjà to betima to ça globé en tout. Est-ce que vraiment ils ont dépendre na ba chose wana mi sat? Oui, exactement quand ils ont se basé vie sociale pesa malamunte, mais eloko esa kamutuya. Même si vie sociale est à malam, je crois bien que moi na mabe article la kaya mabe. Moi na malam article la kaya malam. So sala ramuninga mabete, so sala mabete, o sala peka mabete. Atabatike le mbongo wana et ozana nzala. Et mbongo wana lokolo yebi keza yote o yibate parce que ozana mabete. Donc vie sociale autozana ngo wi ezokene mabe, mais patience et futaka. Patience et futaka na yebi ke totala ba vidéo na ba Somalie to yebi ke batu bakufa na nzala te batu bakufa na nzala te et na yebi ke lokwa chaque chose à son temps nzamba za makoki ata lelo to liete lobi to rolia et na vie sociale oyo tozo traverser nango lelo oyo yo en tout cas ba papo bazo se donner na ba business même ba mini entreprise na bango o bazo se donner bazo zanga tali paté pour na lesa bana bango. Alors je sais bien qu'ils dépendent de la vie sociale mais pas vraiment parce que nous avons besoin pouvoir ndenge Abraham zo bana Genèse chapitre 22 verset 8 que l'Éternel pouvoira. Donc c'est-à-dire nous avons besoin pouvoir et là comme mon côté o ko sala que na sa muninga na mabe na boma na trahir na yiba na sa pour que na lesa bana na ngai et bana na ngambongo wana bazolia eza malamu te patience efutaka ata muki oza nango ata ya pamba eso ye nango na ndaku bana ba vivre ezo dépendre vraiment na vie sociale pas vraiment aussi mais ezo eza mutu ya eza kaka ba papa toka ba vie pa nzambe de to bonde là je sais bien qu'avec peu que nous gagnons nde sala ke bana biso baza stable. Merci papa. Par rapport il y a un phénomène kuluna oyo. Est-ce que et si peut est arrivé là yo comme Otomba peut déjà victime au Vandi Karaboué kuluna pas koti to pe na église à salut koko sala menacé à yibi et si et comme là peut déjà. Merci pour la question. Naza vraiment mon seul nzambo azo soutenir jeunesse Makashi vraiment donc si Dieu nous prête encore la vie na kata vision autozanango nazo tia même orphelinat mais na yambara bango à tout moment et à cause ya ko soutenir bango c'est-à-dire ko soutenir dans le sens que ba cause en a problème en mbongo ya kolia hein to pesa ka bango et lokola to soutenir bango mo pe bazo tant que awa to ko simbate awa to protéger parce que babi ke esika bazo ra moi 10 francs ya ngwana to stopper hémorragie na bango plusieurs fois. Au moins les musu penza ke baza même na idée moko boya mabe ya okale batu mais obengi bango ozuma somo bo pesi bango eloko bango balinge basala ana basali yango le souhaiter et journée ana population élection journée na kimia donc on le fait. Oui, merci papa. Et papa Prince Meganan Kotel Sabiso vraiment éducation de base ya mwana et utaka wapi exemple na église topé na ndako topé na kelasi et utaka wapi disons. Merci madame journaliste. Question n'est vraiment malamu. Biso nyonso toyebi primo éducation et utaka na ndako éducation utaka na classe éducation utaka na église. Et so mutara tango na ndako aozango na école et so aratango na école aozango na église. Mais lelo oyoyo eloko zo sala pasi ngana benga ngo ba conseil maternel. Donc ba conseil maternel eza la fondation. Donc c'est que faut monter sur l'éducation na kati ya ndaku. Maman face à befort
ya kofournir befort wana kopesa mwana baéducation moko oyo eza solide. Parce que je sais bien que Bible na biso pe d'âge moko pe lisusu ezoloba que éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Donc maman za racine ya base to ya fondation ya vie ya bana. Donc éducation ezo dépendre na classe, ezo dépendre na ndako, ezo dépendre na église. So mwana ratango na ndako akoko zongo na école, so raté na école, azongo na église et église eza point suka. Ce qui mwana a raté éducation na kat église, donc c'est fini. Donc comme le quoi nzete ODG c'est coli et pesi aspect nango ya pente, mais pente nango wana eza isu na mutute oyo akoko dressango comme ezonga tout droit. Donc wani tikali kaka volonté nzambe yemoko muta koko dresser nzeta na pour que ezonga. Mais eloko eza mutuya eza kaka mwana nde ayeba nzambe, mwana zongela nzambe. Et meilleure éducation za panzana. Merci papa Prince. Et nini oyo koki kokomela mwana parfois ba idée wana to ezane loko moko mwana koki kosala ebike so na sale loko et na kokomela ba dimension o est-ce que eza moko ya ba entourage pour que mwana pa koki kobeba na ba entourage to pe eza eloko moko boy donc ye na oka directement na bi asala na yango to pe manka ba difficulté ba boti na biso parfois maman komi limité mbongo ezate makoki ezate mwana moni pas de choix le quoi maman za nango te papa za nango te c'est mieux na kende ko simba machette pour que nazwa moi moyen ya ko survivre puis ba boti mususu azo accepter mwana sala ngo pour que aidara bango pe na ndako. Est-ce que c'est logique vraiment? Oui, merci madame journaliste, c'est pas logique. Na vision na biso ton néglige à basité. Et so na bina bando parler sur la femme na moment oyo zabiso temps parce que moi si aza être moko oyo nzamba linga makashi et nzambe azobenga église moi si. Donc c'est que moi si aza na valeur makashi et na kata vie moi si Bible na biso na Proverbe chapitre 18 verset 22 celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Donc moi si aza bonheur na kata ndaku aza bonheur na vie bana aza bonheur na vie mobali. Donc c'est que moi si aza fondation éducation ya bana ezo dépendre na moi si yango ba mikolo ya mboka na biso Congo balobi sosa mobali atambola na bana te. Donc c'est que moi si kande mutu aza na capacité ya ko gérer bana. Donc to lo baboy éducation o eza racine o eza fondation ezo dépendre et pas maman. Et na kata vision na biso to négliger moi c'était parce que to yebi kaza fondation makashi. Moi ça za fondation makashi soki bana ba baby même na kata mboka na biso bazaka bana mama. Mais soki bana ba bongi bazaka bana nani ya papa. Donc c'est que bana ba baby muto baby sa bango eza mama. Donc maman aza mwasi oyo ba koko négliger te, maman aza mwasi oyo faut ba considérer, maman aza mwasi oyo ba otie na première position parce que lelo bolamu soki eza à cause de maman. Lelo bolamu be soki peza eza à cause de maman. Donc il y a des choses oyo maman azala nango na kati et soki bana bazoki na tempête moko ya mabe to senga ka maman azala maman to bike na kati na ye ba tchai ba capacité ebele oyo mobali azala nango te o mobali akoko comprendre te parce que lorsque na zongi na jeunesse bibezo bana biso lorsque Adam amonaki Ève abandemba moko adorer ye apprécier qui abandi ko bani voici l'os de mes os la chair de ma chair. Donc c'est que amonaki eloko moko ezaki na kati ya mwasi amonango pa banyama te amonango na zamba te amonango esika ya zalaki te lorsque ayo mona mwasi e esika Adam asepelaki. Donc c'est que mwasi azamba valeur makashi. Donc na kati ya mwasi mwana ozala bien na kati ya mwasi esala ke lobi mobali ana zolinga mwasi na esengwa mama oyo abukolaki yo esengwa mama. Donc mwasi aze loko oyo tokoko négliger te. Donc ceux qui bana bazo beba ceux qui pe bana bakobonga ezaka toujours fondation za mama. Oui, merci Moussali Nzambe et vraiment question nanga le sujet ezali boye. Papa Prince, effort nini bokoki kosala etant que Moussali Nzambe vraiment ou azana souci ya mboka. Donc effort nini bokoki kosala même et pas à gouvernement parce que bino nde mboza ba sinzili ya mboka. Soki yolobi parfois Nzambe pa koyoka lobi ben Nzambe koyoka plus vite. Et biso nde toyebi ke bino Nzambe yoka bino plus vite possible. Et alors effort nini bokoki kosala vraiment pour na ko soutenir gouvernement pour que kuluna oyo esila. Premièrement, ce qui est mal et bakonzi na biso ya mboka bazo vraiment temps ko soutenir jeunesse.
bapesi jeunesse vraiment mokongo makasi. Or que lobby ya mboka ezala na maboko ya jeunesse. Alors jeunesse vraiment eza fouti na kati ya mboka na biso. Nazwa itan ya kobondela mpona président Fatu parce que lorsque appliquaki gratuité na komisa nzambe makasi parce que na sepelaki na vision na ye. Mais tellement vision oza ya malamu diable alingaka eloko malamu te et a combattre ngo lelo oyo na bekole mususu gratuité eza kombati. Mais mpona ngai na kosepela na bondelaka mingi mpona mboka et eza basala nzambe oyo baza na bavision ya malamu oyo bakosoutenir mpe président de la république. Nga naza awa na gagna eloko te mais nazotya orphelinat awa soutien ya mutu te ya gouvernement te ya mboka mo libanda te parce que naza mposa lobby jeunesse eza na formation ya malamu et bato bazala na connaissance ya malamu parce que lobby ya mboka eza pona jeunesse. Donc je fais des choses sans que na consulter nini ministre moko na localiser gouvernement pour que ba soutenir nga. Non, je le fais pas parce que nayebi ke biso batozaka na ida malamu so topusani pembe na bango pour que totalisa bango idée na biso et ça a toujours résoluté. Alors j'ai fait tout de mes propres efforts ya koluka jeunesse eza na kimia et bato baza tout autour nanga ata toza 50 ata toza la 100 mais 100 wana baza na ba conditions meilleures pour na lobby ya mabota na bango. Oui, merci Papa Prince. Question nanga le susu ezali ekoki pe ko arriver étant que kuluna auti ko tangisa makila et puis abomi asali akoko sala yibi donc tobenga ngombongo ya makila parce que tango yibi abomi eza vraiment malamu te. Donc le bien malaki ne profite jamais mais il a préféré amema offrande topedim na église andimi asala yango assemer quelconque. Donc on a côté offrande topedim est-ce que ekozala jeter ou bien ou ko accepter yango na kati na église. Premièrement lorsque mbongo eyaka to pe offrande eyaka pasteur ayebaka te ke mbongo oyo mutu oyo autosala nango boye mutu autosala nango boye. Alors mutu nyonso tu oyo azwaka mbongo parce que na Malachie chapitre 3 Bible ezoba tocha toya na offrande na kati ya temple tocha nzamba na épreuve tota soka osala te. Donc quelque part mutu oyo aza kuluna et azwi mbongo na ye aye nango na kati ya temple et asengi pa nzambe et atali soki nzambe asala te na kati ya sujet na ye wana sikoyo esalaka volonté ya nzambe place wana biso tokoki kozwa tante ya kopesa mutu foti to kopesa ye raison. Mais mpo na nga ndenge mutu ayaka na mbongo eza mpe na ndumba aye na offrande na kati ya temple. Donc offrande na kati ya temple so tozongi meme ndeko Lazare lorsque ayaki pa Jésus ayaki na parfait na ye or que ndeko Lazare baqualifie na ndumba. Donc lorsque aye na offrande pembe na Jésus asaki nini acceptaki yango mais lobi po ani motema nesa nini ebongwana. Donc offrande eza eloko moko oyo eza sacré mais offrande esalaka échanger attitude ya mutu. Donc c'est-à-dire na kosoulever na point wana offrande na kati ya temple eyebanaka te ya malamu to ya mabe nzambe ye moko nde mutu ajijaka offrande. Donc mutu mabe na mutu malamu ayaka na offrande na kati ya temple mais nzambe ye moko nde ajijaka te. Offrande eza ya Kayin mwana zwango eza te offrande eza ya Abel yango nde na zwango. Donc eza toujours de offrande na question na yo na zonga toujours sur Abel na zonga toujours et pas Kayin. Donc ye moko mukolo offrande nda yebake o nazwa te o eza ya Abel nazwa o eza ya Kayin mwana zwango eza te. Donc c'est un peu ça offrande salamaka. Oui, merci Papa Prince. C'est possible pelokola kuluna o asali ba dégâts ebele o vraiment za reconnu ata zo leka na nzela bazola kisami sapi o tozo mona lelo sikoyo nzambe pa sali ngolu moko boye aye na ye komi kabali bosa nzambe à la longue akoki kozala pe nani ta mususu nzambe pa koyokela emawa to nini. Merci pour la question maman journaliste. Premièrement batebele sotozi ba apôtre Paul lelo nzamba yamba bango sotozi Barabas ngana benga Barabas agent en monde de ténèbres mais diable na moment porté boaka nzi Yesu atika trône azoye. Donc c'est-à-dire nzambe aya pona batamabe
aya mpona bato mabe soki lelo kulu na bongoli motema bible ezoba feti na lola soki mopakano moko abongoli motema d'ailleurs nzambe alingaka bato abongo abi mobokoli mpa te aza na sampa te e moko abungi atiki 99 ake kozwa moko oyo abungaki mpo asala nini azonga donc c'est-à-dire so kuluna abongoli motema en tout cas baange lola et pousser bacri de joie parce que mopakano moko abongoli motema donc c'est père. Merci papa. Il y a un adage qui nous disons chaque chose à son temps. Donc le nyonso vraiment ils la kanata nango pe nangonga nango pour que et si là donc ba mesanara vraiment na mabete. Okoki kotikela bandeko oyo bazolanda biso na musika étant qu'un homme dédié pour que mboka na biso ezala malamu. Okoki ko beta vraiment moi c'était mon qui pona ba problème ezo comme la biso en tout cas et comme vraiment débordeux. Malobani le kotika pour que kimia ekota na kati na mboka na biso. Premièrement, message à transmettre, c'est un message d'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit que le vrai amour cherche pour son intérêt, le vrai amour supporte tout. Et message on a alerté na kati ya moment oyo ezaka congolais tozala na bolingo libanda te tozala na bolingo ya mboka na biso. Et congolais azoyi na congolais azoboma congolais bolingo ezate vraiment na kati ya mboka na biso. To sepela vraiment toza na bolingo ya solo ya muninga o aza pembe na yo nzamba aloba na biso avant que olinga ye banda na kolinga muningo aza pembe na yo et muningo aza pembe na yo yana nde nzambe donc on senga na ba congolais nyonso tout o baza na kati ya République démocratique du Congo première des choses on senga bino toza na bolingo so toza na bolingo to kozwa muninga te to pese pa mutu moko boye azwa barin to bomaye barin wana ke na mboka moko boye bango ba bénéficier nango obomi ndeko no pona barin obomi ndeko no pona intérêt moko boya mbongo alors eza bien te so toza na bolingo to sana na mabete. Oui, merci papa malobani vraiment kotikela na baboti oyo bazo négliger bana bango nde baza ba cause ya ba malheur oyo tozomona lelo étant qu'un homme de Dieu malobani ni vraiment okotika même na Psaume chapitre 123 le bina biso Jean mes enfants car ils sont ma bénédiction moi nazarali pambole pa moboti mais na lelo to mona kangote o mona para aboti mwana mazoye ba sansa mwana te akomi ko négliger mwana à fin de compte mwana akomi motomboki okoki kotikela baboti nini o banéglijaka avenir ya bana elobi. Dans Galates chapitre 3, la Bible dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, un temps devenu malédiction pour nous, car il est écrit que tout homme pendu au bois est maudit. Et ça, mutumoko saki musala alongolanga na kati ya malédiction. Et yope il faut ça musala na et pas bana yo. Donc olongola bana yo na kati ya identité wana, na kati ya via wa komba, na kati ya via ba réalité. Donc un message on a koko transmettre na kati ya poko lolo à propos ya ba maman ezaka kake eloko eleki mutuya kozwa bana kotika bango na maboko ya Nzambe. Et maman azotika bana na maboko ya Nzambe atelema na basusi ya tite. Nzambe azwa so ya bana na ye. Maman azotika bana na maboko ya Nzambe ata conjoncture ya mboka yango eza mabe bani ba réussir ata na désert Nzambe obenga ma le pourvoyeur. Et maman azotika bana na maboko ya Nzambe atelema na ba prison te to liboso ya tribunal moko boye mutuka ya makala ye itie mutu mama azolela parce que moi na azokende makala mama azotika bani na maboko ya Nzambe en tout cas mutuka ya makala eye baba na ete donc eloko za profond na kata mama ona koko transmettre pa ba mama eza vie de prière eza kokaba bana na maboko ya Nzambe e Nzambe azwa soin ya libotano et au monde avoir résultat meilleur. Oui, merci beaucoup papa prince comme on dit que ya Nzambe bibezolo balabiso ya Nzambe ya kaisala c'est que l'homme a semé il moissonnera oui eza parole divine au biso no soto yebi yango mais non pona ba kidnappeur oyo bazo kidnapper oyo bazo sala ba dégâts lelo ba komi même na mabanga avant même na prison même na prison disons mais pour na yo mosala Nzambe décision nini o tokoki kozwa tout le monde selon ba vie na biso to pe ba analyse pour na ko atteindre bandeko na biso bazo sala ba dégâts bongo tozomona ba réalité mingi sur Febe à cause de ba kidnappeur dernièrement j'avais vu ba kidnappeur musu batika ya bango et j'étais vraiment touché mais loko eleki mutuya kezaka congolais
na Genèse chapitre 11 surtout de Babel et tongamaki parce que bato bazali na bomoko. Alors il faut tozala na bomoko entre nous. Il y a d'autres choses oyo tomona na ba commune mususu mona ba jeune ba sangani ba se renommé groupe mobo anti kuluna. Donc bango moko ba jouer relève pour na protéger commune na bango. Donc c'est-à-dire au biso toko sala ezaka tokoma moko pour que to take ba réalité wana ba virus wana oyo kota na kati ya ba famille na biso parce que lelo oyo neti dornement libota moyo mona ngai ba singa papa bondela parce que ndeko na biso ça fait 3 jours azo mona nati. Donc c'est que ba enlever même lelo na to kutana na docteur moko pe auté ko kutana na problème wana et ba lonzambe asali ke alongango. Donc même ba mususu ba kutana ngo mususu ba kutana ngo te mais o eza mutu ye ezaka que ba congolais biso nyonso to koma moko soto komi moko nde to longa maladie wana parce que bato ba osala biso bongo ezaka ba congolais ka bandeko na biso parce que toyoka ba komba bato mususu wana tout ça ndezo circuler bazozwa ba mbongo tout ça mais toza kana bo moko na nzala na biso na ba réalité na biso toza na bo moko pour que to longa bandeko oyo bazotake biso. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, papa, vraiment aimé. Et quelque chose, peut-être, la curiosité, en tout cas, limbi sangai. Tant on a zoïa, na zo tout na église moko tout console abi non. Papa wana en tout cas, il vraiment ça fort na délivrance. Il est pena sala kabajete. Donc il est pas na soko il un coup une flamme. Donc pas na problème monter hésiter liboso na parce que tout non nzambe liboso il est vraiment zali o moto nzamba te pembeni pour na kokuta na nzambe. Mais avant que tout, il naza pembeni wana donc na yo qui vraiment li solo na yo bien en tout cas pasteur wana vraiment azapinza fort même mon bateau baza na ba problème même ya mabota soko kutani na papa prince ozwa solution même ba problème yo moko vraiment mekana nous ko beta vraiment li solongo na population bazolanda yo pona ko aider peuple ya nzambe. Oui, nzamba pambolo mama ministère de la délivrance donc délivrance eza domaine abiso. Délivrance c'est sa spécialité na biso. Donc to fandi vraiment na katia ya délivrance. Donc to sala musala na biso malamu to tambola na crainte nzambe et il y a vraiment des résultats où ils sont meilleurs na katia vision na biso. Donc ndengo yoki bongo eza réellement bongo. To linga vraiment caméra te to kimango to linga raté parce que je sais bien que oza deuxième chaîne oyo eye pour que solliciter ngai za même mususu yaki awa otanga kombote pour na publicité baluka même bazwa tant ya okotsa ba vidéo na YouTube bazwa ba image mususu ya ba délivrance ezawa ba témoignage mususu ezawa bakotsa na YouTube pour na osala promotion to pe publicité église na linga te parce que nzambe moko nda sa publicité donc toza makasi bato bazana problème obota bato bazana problème misala bato baza maladie ba maladie ya mbasu ba réalité ba maladie ya sucre plusieurs malades oyo ozo traverser nango donc ceux qui oye tozali et eza première fois na disposer numéro na ngai na yango penza na ndozela tout aussi ici c'est ça eza première fois na disposer numéro na ngai parce que na yamba bato bazo ta musika bayaka awa wa babandalo nazana généralement kutaza awa utaki kasangulu azawa tozo soigner et puis libotani nyonso baza awa wa na biso ensemble et numéro na ngeza 0900 20 77 10 0900 20 77 10 eza même na WhatsApp ce que lingo localiser par WhatsApp ou les cas par WhatsApp yango na ka numéro wana 0900 20 77 10 et nazana na yambayo et aux ala satisfait. Oui, merci Papa Prince avec beaucoup d'honneur na remercie d'abord nandinge disposer vraiment na yo et puis à kosala vraiment un peu interview na yo en tout cas Zambalola a pambola yo vraiment bakisa eleki ezangaki kati na yo et ministère en tout cas et kende liboso au nom puissant de Jésus et Papa Prince soko zapi na moi batu o bazapi libanda mboka pafokoki pe ko saluer bango na musika et ko déranger te. Oui, na saluer maman papa Junes na France. Nzamba pambola vraiment papa ozo sala
ekende liboso. Na saluer maman Anne-Marie na France, nzamba sunga yo ozo sala eke liboso. Na saluer papa Serge na Canada, nzamba pambola yo. En tout cas, nous sommes toujours en cœur, nous décevoir yoté avec confiance au Pessingaï. Je sais bien qu'aux en la famille tout ça, mais au Salichois et au Pessingaï confiance, aux à la déçute, nzamba pambola yo. Bande comme sous bazan en France, wana na Canada, bande comme sous bazan na Maroc, tout ça en Afrique du Sud, toujours baninga nangai on a kola na bango na Mombele, baza en Afrique du Sud, nzamba pambola bango vraiment et toujours bon de la peau na bino, il y a des bonnes choses. Oui, merci, téléspectateurs, téléspectatrices, Binonio Sobouti Kolanda, vraiment, papa Nabiso Prince, Ndenge, vraiment, Outi Ko Beta, c'était, Nalikambo Etali phénomène, Kuluna, et Bisonio Sotouti Koyoka, vraiment, comment fait-il, Ndenge Tozo Tambou Samana Mboka Nabiso, comment fait-il donc, passe toujours, Tozo Lela, mais papa Prince, vraiment, à Limbole Libiso, Yango, vraiment, à Teti, Dembalobara, Penangubo, Teti, quoi, de papa Prince, Pinza, à Tete Libiso, en tout cas, na balandi na biso nyoso bozala ki wana bozala kaka wana toza wana pona bino juste après les images. Merci beaucoup. Voilà, et tozo kaka na système na biso ya phénomène kuluna tozo pousser na vraiment vers maman to moni maman yo wana pe azote kabiloko na ye to meka vraiment ko lobeta moi li solo na likambo etali phénomène kuluna. Oui, to moni maman vraiment yo wana mbote maman mbote kombo nani Maman Charlène. Oui, balandi na biso ya podcast bazolanda mama Charlène na musika balingi bayeba kaka phénomène kuluna lolenge nini ezo passer bino awa na quartier Biela. Est-ce que kuluna ezalaka kaka to pe y a un changement to pe sili déjà? Te kuluna ezalaka sute sila. Donc esila to esili. Esila nde ezalaka sute. Donc kuluna esila nango me biso toyokaka kaka omona koma kuna bokende bana ngambo te kuna parce que Biela kuna soki bayoki kaka boza bana ngambo kuna bapesa na bakombo ya basoki ba bel air bakombo nga nazoyoka en tout cas penza ezo déranger par rapport ya kuluna ndenge ezo passer mo kuluna wana to pe ebanda ndenge nini okoko kozala pe na idée ngama kamona pe na tsaka ngo pe na kate ndenge banda. Est-ce que yo peut déjà otomba victime comme ndongo zoteka kaka boye moi menace bayibi mukongo na yo bayibi kwanga bayimbi dendo? Est-ce que c'est comme là parfois bayibi même perruque to komi na ba te bayiba te em suba ko yabo to kangi to kimi. Donc ceux qui baillé aller directement bokangi biloko bokimi mezaka sute sila ezaka lisusu te. Alors on a phénomène kidnappé bandeko na biso obiso no soto yebi oyo bazo kidnapper batu na momo bato za na bango lisusu ate donc bazana mabanga to pe na makala donc pona yo mama envie na ezani na bandeko na biso wana nini oyo tokoki kosala comme population comme décision? Oui, voilà, kaka na continuité na biso donc na phénomène il y a kuluna et voilà toza vraiment na direction munene awa wenzo babengi wenzi ya braza et côté wana pe tomoni mama na biso to poussa na vraiment muke pour na ko questionner mama na biso et to poussani vraiment et mbote mama mbote yaya kombo nani kombo na ngai mama Agnès. Biso tozali micro ya biso podcast le tokiti vraiment pour na kobeta kali solo na likambo etali phénomène kuluna. Maman Agnès meka kotali sabalando bazolanda mama Agnès na musika lolenge ni to pe réalité nini o bozo vivre nango par rapport ya kuluna? Merci pour la question. Biso vraiment na quartier na biso oyoyo banda ba policier oyo ya sikabaya ya proximité. Bon, en tout cas, phénomène kununa ezalaka lisusu penza te. Po baya penza ko tia kimia ba policier wana. Mais liboso phénomène kuluna banda ko régner makasi. Suite pe mususu pe ezalaka faute ya ba policier o bazalaka kala. Soki ba kuluna bazo bunda bango ba okena l'air wana te. Bakozela soki bitumbe sili après 10 minutes ou 20 minutes bango bakiti siko esika bitumba ezalaki bakomi kokanga bikanga. Mais en tout cas sikoyo ezalaka sute tozwa kimia.
Oui, merci maman. Bongo, tozoyoka bandeko na biso bazobeta vraiment lisolo ke ne bana ngambu kuna na bana ngambu donc bayoka na kate mwana ngambu soki kuna bakale ya ngambu wana bakale est-ce que ezala kaka wana nde en tout cas nayebi te nayoka yango mpe te nayebi mpe te. Oui, merci maman. Lobani okotika na gouvernement na biso na likambo etali kuluna ke changement pe kota vraiment na mboka na biso. Merci. Pour na gouvernement, bango moko pe bazwa pe charge wana ba kuluna po soki bakangi kuluna bango moko kaka batika ba kuluna noko mona kaka bakangi kuluna me lobi to moni lisusu kuluna ngo na nzela bango moko bayebake soki bakangi kuluna bapesa ye etumbu oyoyo esengeli na ye po bamisusu oyo batikali wana batika po soki bango bazobimisaka bakuluna moye mpe kuluna esila eza te me soki bamoni mpenza ke bakuluna bazopinir bango bazopesa bango mpenza bapinisio esengeli na bango misusu wana bakotika basala su makambo wana te. Ah oui, merci beaucoup maman, au revoir. To pusani vraiment to moni susu mama na biso et mama Yohana mbote mama. Mbote yaya. Kombo nani? Kombo na Tantine. Oui maman, tozaka na phénomène ya kuluna et le lengeni bino bozo passer bino bozo passer le lengeni awa na quartier Biela par rapport à kuluna. Est-ce que kuluna eza to ezala nde ezala kala to il y a un changement? Bon, merci na question. Ezalaka kala ka nde mama lobi. Toza une insécurité. Mais banda batinda biso ba police oyo en tout cas tokoma kimia po musalo ba osala a yango na ezopesa kuluna courage isusa kokesa mabete po bazokanga bango baomema bango ete na osala mabete po mama biso bimisa mbongo en tout cas bakomi kobanga tokoma na côté kuluna tokoma na kimia. Oui, merci maman. Lorsque Obi Kimia déjà c'est kota nango, bateli binope la police awa donc sécurité comme total. Mais alors on a bandeko oyo tozoyo kaba kidnapper, obisono soto yebi. Et bango pe est-ce que babanda ki na source moko lokola bakulo na tozo mona lelo, to bakoma bongo bakoma ko kidnapper batu selon envie na yo to pe ko tikela bandeko wana selon ba décision na biso population to déclarer pour na bandeko na bazo sala ba dégâts. Bon, merci. Donc il toujours regretter na makas pour ezalaka te soki ezalaki c'est que to ba na cessé mais sikoyo ebimi mutu nyonso akomi kokanga ata mwana mukie bapesi oka mwa mbongo moko boye ozwi mwana batu omemie balevement wana en tout cas esa biso pasi pourtant to obota bana obota mwana na pasi obandi kobokola ba kwa lever oka mwana pona bambongo mikie mikio bango bazozwa en tout cas batali la biso likambo oyo batali la biso tolela makasi batali la biso po bana na biso ba venir na biso bango bambongo na bango za pona ba famille na bango biso siko bana na biso to boko na bango po lobi basunga biso en tout cas batali la biso likambo oyo surtout na Kimbantseke ezala kité mais komi ka Kimbantseke bana ba komi na sécurité bana ba otambola les souté ba komi ko banga oyo akaso abengi yaka mwana tanga okende ba lever mwana yo tango tika na sima oluka mwana omoni su mwana to bandi ko regretter mwana isaki omoni batali la biso likambo oyo batali la biso pardon batali la biso ezaki bakuluna batiki ekomi bakinaper bana bakomi na insécurité bana biso mike tokoka sur otinda mwana te longue distance tobanga voir biso moko bamama tobima na ba heure tobima te ba 5 heures ba 6 heures ekomi ka 10 heures obimi mpona nini nazobanga tokomi na insécurité bakinaper yango wana oyebisa o mama. Merci maman, au revoir. Hein? D'accord. Oui, voilà, on a pensé to kusani pembe la maman kaka na phénomène ya kuluna mbote maman. Mbote mama. Kombo nani? Kombo na maman Chimène. Il est là vraiment to quitter na quartier Biela kaka pour redécouvrir likambo etali phénomène kuluna. Maman par rapport ya réalité ya kuluna na awa na Biela, est-ce que ezaka kandenge ezaka kala tout soit ezana différence soit changement moko différence moko awa? Na kuluna Dukuta mabete différence koti makasi. Banda basoda batiso ya sika longoli ya kala. Différence koti makasi toza penda kimia. Mais élève so passe mboka ezotambola bien te. Banzala, nduna yaki 5 c'est comme 1000 francs. Hein? Passe koti mboka makasi. Na wango yiba bana. Pasi mama.
Oui, par rapport à Bakinape, parce que le Bapé vraiment, awa, Koulou les a réalisé sauter, débattre la biso, la police. Mais lors Bakinape, au bazo sala ba dégâts wana. Malobani le côté étant que parents, étant que maman pour nambo canabiso, faire justice pour na bango. Parfois condition toto vivre ça malamute. Même Koulou na até zate, mais le lingue bango pe bazo sala ka ba dégâts, c'est que ma bé ezaka namboka. Donc kimi ezate. Décision no étant que maman comme avis no ezani pour na bande kouana. On a bandé quoi na la monnaie makama politique e makama mboka na banpoto ba kanga ba zo bimisa bango o ba kena ba 5 ba nini to mona changement za la te o te ka bona kata ndaku otiki bana na wenze na ndaku mutema ezala encore bien te changement za tamo ba nitela ka bango na bango kana ba sa makaba bo. Est-ce que au tomba déjà victime ba iba eloko moko ba menaça yo par rapport ya Kuluna? Kuluna ya babotla ba god o wuti oteka boye bokata ma tanga tuti biso ma tanga fokata ma tanga mulili o ya bo god ekiye to lelo lela nana. Merci beaucoup, merci pour la compréhension. Bye. Et voilà, et tout ça qu'on a continuité et tout le monde vraiment de konabiso et on a tout poussé vraiment et tout poussé ni kaka. Alors bande konabiso penza tout le monde peut papa et wana lingi alo bape momuke mbote papa. Oui, biso tozali micro ya biso podcast et l'autre qui vraiment na quartier billet là pour na ko découvrir na likambo etali phénomène Kuluna. Le lenge nini bozo passer vie na bino awa na billet là na kimbante que par rapport à réalité ya Kuluna, est-ce que ezaka ka ndenge zalaka kala to y a un changement to peu différence moko? Changement zati kaka ezoko basaka ko basaka parce que na mkusu na ko loba age na komi nango soki kuna eza ezoko bakisama na kokolo bake leta à base ya makambo donc leta est capable yoko mona bakuna baje sika mona na policier ezala kati leta est incapable na kuna mali so tawo buka salaka lo boyo salaki donc eza pas possible là niki makama mikolo o ba voilà ni ba ko bazaka parmi akamwana. Oui, oh ya mikolo to yebi eza ba kidnapper donc bazo kidnapper batu parce que le quoi était que parents moboti moko oboti mwana na yo pendant 9 mois soit si yo za papati parfois pe obimisi mwana pe boye mais à la longue sont mwana na yo akomi Kuluna simi machette et lelo tozo mona bazo déclarer ba Kuluna ezala rasu penza mingité par rapport ya bino habillé la po batila bino la police alors ba kidnapper oyo babimi lelo décision na oni to pe papa oloba liloba moko pona bango o appliquer loko nini o moi gouvernement na biso ko sala nzaba sika souté tanga kala nzaba ko agir parce que moi yo boti pendant 9 mois na kati ka mutu o bazo kanga wana boy bota mona prison eza kulu pone bazo samsa bango wa de ko ngai loke c'est important que ka vraiment ka bata muso wapi parce que ne ba lo ba o nani soki ubere longo kaka Congo a mki musu do longo zakati donc ina mono donc ça passe pas maman ça passe parce que patron ba police ya au moins lelo soki o kami muyibi ayibi to TV bakangiye akela accès sika TV ezali ako songa mais yo kiso kina prona oboyi mutu pa machete siko yo okufuta sunini elo ni okufuta eze pora samo kaka ule siko so bongo bwa bango kaka le même pas kaka après beaucoup de makala 6 mois allez libanda litase le monter. Ah oui, merci vraiment papa, merci et to kusani to moni pe lenge mobali yo vraiment te présenter liboso na ye mbote ndeko kombo nani. Bonjour, kombo nanga Jansi. Biso to kiti vraiment na biela pona ko beta ka liso na likambo etali phénomène Kuluna. Et le lenge nini bino pe bozo passer Kuluna awa na kat na biela. Donc vos réalité en fait, eza ndenge nini Kuluna, eza ka ndenge zalaka kala, to pe y a un changement. Bon, malgré que moi changement est côté mais est côté comme tel pendant noté et côté pendant comme tel na noté na kolobande ti ba maman de bazoteka eza passe maman zo ma 4 heures azokende kolokela bana ne bilia mais tanga ozonga boîtier biloko na porte lupangu baye ko panza ko bebisa biloko fallait tozongela makambo kala ezonga o ezaki bokangi Kuluna bobomi mbala moko
que bosambisaka ye en plein air ata bosambise en plein air suka ntango akokende na prison ya makala akobima akozongela ne kaka mosala yango kaka donc mosala yango esilaka nango kaka te mpe félicitation na la police na biso oyo batieli biso sika possibilité nde bango bazosala mpena mosala ndenge esengeli ke oyo ya liboso baza kaka bazotambolaka elongo na bakuluna moto akozaki auti mosala azongi heure tardif 21h bakokanga ye bakoloba na moto présentez-vous alati carte na ye me bazwi carte wana bapasoli yango siko eloko nini bato bazozela bacarte de lecteur totika kozwa bacarte de lecteur ou bien tozwa kaka nazoyeba te phénomène ya mboka oyo ndenge ezokendela. Oui, comme un adage qui dit chaque chose a son temps, mais ils ont matakaka. Dossier ils ont mata. Kulun ils ont matakaka. Au lieu c'est du mieux, ils ont mata. Et si que wapi tout le monde a bandé côté qui y oppose encore trop jeune. Au monde a bandé qu'on a biso bazo simba machete, bazo sala o bakoko sala. Est-ce que ils ont problème il y a social, tous ont problème physique, ils ont problème spirituel selon envie na yo. Oui, ils ont problème social. Pour na ba jeune lokolanga. Ce qui est moi misala epesami pona bango jamais romona ke elenge mbala simba lichette a papa mutu bazo simba machette pona nini misala ezate ce qui misala ezali mutu nyosa ebikete moi place na zula moi 10 francs jamais na ko simba lichette ndeti ngande na zabwe na za para na za na 4 bana na debriaka pe na za mosala na nzambe jamais na ko zaki nazoteka na ngati nakezo na ngali shit nakesima nakeko papa mutu nazo papa azani ya mate aza mutu lokola ngai donc faut koluka solution soki bazwi misala ba jeune na biso lelo soki misala ezwami nango jamais tokomona suke jeune garçon lokola ngai asimba lisheti a papa mutu ekozala penda bien te. Oui, merci. Décision de côté que la ba kidnapper ou bazo ko kidnapper batu selon avis na yo par rapport à l'analyse décision ni o la population ezolé là. Décision nga souke ezali ba jeune ba débrier ba lukane batu nyonso bazo luka ata muke ezwami ezaka ka mbongo tozomona ba jeune mingi bazoteka ba mai ba fibo bazotambusa pona nini azotala ke lelo so na bike na sala bwe na otande ba parents na na pasi na ke lukata moi chobo moi place na kozula moi 100 francs moi 200 francs na koza na bana e kosunga pe bana na nga e kosunga pe libota na moi 500 francs et ça peut bien ba jeune docteur ba lolenge nini akoyeba na koluka pona zala ki na. OK, merci beaucoup. Au revoir. Oui, voilà. Tout ça quand on a continuité na biso. La Congolais na biso azwa précaution pour aller musala ndenge fo ndenge esa ba bien. Esa ma bien etaka nga nazo sala boulot ya poubelle ya salubrité ya lavari. To saka pe ba petrol ndenge bazo kalaka batu par-ci par-là ko zo ba téléphone batu ko zo ba manga batu donc ezo sala biso passe makasi. Ezo sala biso passe makasi donc l'état la biso la police a sala musala ndenge makambo ndenge etali pene. Est-ce que si peut déjà automba victime to pe ba yiba yo déjà ba kata ba sala ni ba ko sala et si déjà comme là yo? OK, d'accord. Et comme là déjà? D'accord. Wana wapi et puis escani wana? Ici na biela kaka. Kana biela. Ajustement no ezaki ndeni tongo ba sala ke lokwa bongo. Bon la souffre la rivière Tsanga. La rivière Tsanga la venir kikanga. O s'en sortir ka ki lo lengeni, s'en sortir le lengeni. Bon babimake belenga za nga moko. Ba babimake belenga na nga moko ya basala ya bongo. Alors batika ki o bazwa ki nyonso ya yo to tikala ki na nini comme pas. Non, bazwa soute. Bazwa ka ba moke mais bazwa nya soute. Bazwa nya soute dans mususu zonga ki nango. Malobani ko tikela na gouvernement azolanda na musika phénomène kuluna pour que si la toko ko sala nini. Bon to senga balandela mamoka malembe. La police asa musala na e. Oui, merci tout le monde. Penza papa yeyo et mbote papa. Oui, merci maman na sepeli komona yo. Ngara za mwana Biela, na za administrateur na marché à Biela. Tozo senga na gouvernement na Jantini Ngobila a renforcer biso la police au Bayesika na Biela ba osala malamu mais ba moke abaksa biso effectif ba yebele pour musala le kamalam. Donc babak effectif lorsque ils a mokié ba osala malamu na ba moke ba okokate. Yango ndeko sala biso yango wana renforcer biso ba la police ya biso ya Biela ya Wenza Braza
Alors pour un système où phénomène kidnappé ou bazo kidnappé batu ba dégué salima et tant que parents moboti mobokoli et tant que zo mona makamba bongo ezo salima oboti mona na en fin de compte mona komelio motomboki décision ni ko zo na bandeko bazo salama mbabongo nous sommes la kaka Jean-Tini Ngobila gouverneur de la ville a renforcé la sécurité dans la ville, la sécurité za poste à la police est insuffisant, a renforcé la police, même Bakuluna même Banini. Ceux qui bazu bango ba côté bango na centre na banza moi kimia kokota. Na no tomba victime te bakala yo basala yo mabe moko songolo pakala ba botolo biloko. Bon tokolo balikambo ye salami sekuna salami te ko dimango te ngada na kutana na ngote po ngana para na tambula na molongo. Merci papa, au revoir. D'accord. Et merci na balandi na biso nyonso ya biso podcast oyo bozala ki wana branché kaka pona kolanda émission na bino oyo bolinga katope oyo bozelaka liboso ya ba poste téléviseur na bino et édition ya bokozwa yango apikaka na ya biso podcast et to komi vraiment na suka ya édition na biso ya mokolo lelo oyo tozala ki bongo na thème na biso topé sujet na biso ya lelo phénomène kuluna et siko wapi toyoki avis ya population ndenge ba déclarer balobi awa na biye la kuluna vraiment est dosé nango par rapport nde batie la police donc ouais tikalika kana ba commune mosusu en tout cas nzambe asia loboko pour que kuluna oyo to mettre yango enfant parce que trop c'est trop okomona moto bimi o déplacer okomi limité okota kabelo boyomona kuluna zui aibio et puis problème est comme il est arrivé le même mutu moko wuti kokufa ati kabela matina moto kuluna bendi yango cerveau nyon son nerf et pandani directement parce que les phénomènes où ils ont payé ça ba douleur population ils ont les là il y a pas de moyen donc comme même na limite à kosola na téléphone donc il y a un droit où kosola na téléphone té ce ko solo li na téléphone faut kuluna aiba yo donc ils ont payé ça biso vraiment pas si mingi koleka na problème ou en tout cas gouvernement oyo ki ba papa ndenge ba leli ba elengi ba déclarer ba lobi trop c'est trop vont même pasteur pe auti ko talisa biso prophète prince mitoko atalisi biso likambo etali phénomène kuluna en tout cas nzambe ata loboko pona mboka na biso Congo et voilà et na koleka bongo te sans que na saluer ba boss na ngana musika na saluer boss Roni Live et boss Yannick Malundama ainsi que Jukung ya bino yango wana balobi la taille acceptable autrement dit original prudence ngimbi et bongo wapi na sima caméra tozalaki na Josué azalaki na sima caméra et na saluer mère Laura Chou mama Boboto en tout cas siko zali vanda na ngwende na yo mama Valasia la mondiale ya yo yango wana mama Falona na yo yango wana na saluer na musika mantuila balobi miramore ya yo wana na saluer Jules Mbala balobi Gilles Mbala mobali moko ya kilo utana Angola balobi ye akenda yepe na vandisa na Angola GT balobi Jeunesse Diego Kao parisien mo vie sociale asola kitoko akenda kazonga donc potoko akomise yango lokola simandaku et bongo wapi na bongo ye moko balobi bolo yange sae 40 ya yo yango wana mama Chantal Mafira je vous love via dega et bongo wapi Nancy Mpudi balobi zandu nde kitina numéro 1 libentele balobi soko za na besoin zo lipapa qualité ki makaka mbangu na kibentele okozwa yango et pa ya mama Nancy na saluer papa nangai prince mitoko ya yo yango elongo bani na mwasi na ye Chancel V et voilà et tokomi vraiment na suka et émission na biso soki Yesu masi akozonga te nde tokutana mbala ya sima bye bye potokende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin kozeleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata
esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esansele tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esansele tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te